Esengo kueba bino ebele mokolo ya lelo kolanda site na bino site na biso oyo bolingaka mingi www.congolokolenews.com congolokolenews.com aye lelo na émission na ye réalité d'ici et d'ailleurs boebi réalité d'ici et d'ailleurs tolobela kabongo makamboto ko vivre na société awa pe libanda ya mboka ya solo lelo na zanga mokote pona kolobela sujet na biso ya lelo yambo na kota na mozindo ya sujet na biso ya lelo bopesanga ndingisa na eba ko présenter bongo bandeko o nazana bango na loboko nanga ya mwasi nazana directeur na biso ya programme pe assistant nanga wana na moni bongo papa de chute mambetuku na loboko nanga ya mobali naza bongo na maman Caro Bokoti ye azali mama vendeuse awa na galerie du 30 juin na loboko nanga pe kuna mobali na suka naza bongo na papa Emile Diela yazali bongo agent na kati ya computer service and suppliers na bango nde tokolobela sujet na biso ya lelo na kokanga maloba te na présentation na koti bongo na bozindo nde balobi na lopoto na vif ya sujet na biso ya lelo tozolobela likambo ya libala nani alingi libala te mutu nyonso tango azokola kopusa na obite a jezo kende sengeli na kota na libala kasi libala pe ezalaka na makambo nango pase na biso pe kangaka biso to makambo mosusu pe tosalaka kangaka biso yango sujet na biso ya lelo eza kobota bana avant mariage koya na bango na libala oyo yo bali eza mabe eza na problème na kati yango na ba invité nanga tokokoba ko développer sujet oyo na bandi ete bakopesanga biano elongo bani pambate tozwi bongo ba appel à bato ebele pour na sujet oyo na kopesa maloba na maman Caro Bokoti ye moto aliboso ya mbol aya nola na likambo na biso o maman Caro koya na bana oyo boti yo mwasi oye na bana oyo botaki déjà avant na libala oyo osili kozwa eza na likambo na kati est-ce que eza penza mabe maloba omboka yo. Merci maman journaliste pour mutuna na bon koya na bana to mwana na libala oyo bali mwana osoboti ekote mususu oye na epa na mbali wana eza mabe te po tango bozo banda na mbali wana il faut yebisa ke nga na bota mwana nazaka na mwana na bota ka na mobali mususu me mobali wana to balana te ou bien to balana ka libala ekufa ou bien ndenge nini bon mobali wana le akoyeba ke oza na mwana le abali okomi na ndako na ye ale avandi na mwana mobali ya malamu akovana na mwana bien ti pe boye kobota bana na mwana na sangisi bango kaka me bambali mususu bala komono ye na mwana boye tango yo po bandi kobota bana na ye abandi kosaba injustice aulinga mwana ana te akomi kofinga mwana ana le mso kende patata na yo boye na boye na boye en tout cas so mbala ya boye nga na osepela penza te po tanto ninga na biso mbe so ina bomba ki yo mabe po basi biso ba bombaka omala mso aza mwana eme azoko sa mwana ndeko na ye bieleki na azo bomba mobali tanga yo yeba yo bomba ke maiko yeba na sima na batu azona confiance te omwa mbali wana olinga pe mwana wana te Matonto mingi mama na pesi maloba epa ya papa Emile Diela. Merci mingi mama pona mutuna na yo ko koya na libala na bana oyo boti libanda to pe mobali kobala mwasi oyo aye na bana na ya boti libanda eza nango mabete izo dépendre kaka na boyokani na bino mwasi wana pe foza na vérité parce que basi mingi pe bakoma kokosa omoni obala mwasi abota na ye déjà mais entretenant nzoto na ye bien omuzwata signité ki abota akosi ke naza na mwana te tango yo ya découvrir ki azara na mwana ekosala bien te
et ozala malamu mingi tango lingai na mutu loba na e vérité ke ngai na bota yo pe mobali tango zobala mwasi loba na e pe vérité ke nga pe na bota soki boyokani na bino bosangisa bana wana bokolisa bango ensemble et ozala nango mabete izo dépendre kaka na boyokaneli na bino mibale. Merci maman Gidel pour la malobo pesingai. Nakoloba ke d'une part eza mabe, d'autre part pe eza nango penza gravité. Parce que ce côté bas peignons sona au fur et à mesure de développer, nous devons l'accès vraiment. Parce que du coup comme ça, moi je pense que eza mabete. Mais la réalité monsieur quand tu libala wana et c'est nga que non moi si eroye libala na yo ya ka yo moko. Ozomona est-ce que ça censé que moi na wana o abotaki bobotaki na mobali na yo papa amoya kufa mama ce qui papa na mona kufa na comprendre ngo mais sinon je préfère que moi na wana azala papa na ye papa est responsable azwa charge ya mona na ye comme ça moi si ya kelibala ye moko pour ko éviter makambo ya kasima sima oh moi na moi si akomokola mobali nanga komocha mwana nga misu tout ça eza makambo yaka na tout monde makambo ne belé alors c'est mieux moi si akin ndako na libala akei ye moko papa mwana na pe azu charge ya koza mwana o abota kina yo. Merci maman. Merci mingi bandeko nyonso na sepeli bongo na bia nobo pesi biso kasito kokoba kaka na kati ya émission na biso comme disent les anglais Lady Fest na ke kopesa mbala moko ba Lady Fest ya Kongolo kole nyonso bambote wana na moni Claudia Kovana, l'incarnation de l'humilité, de la sagesse et pourquoi pas de l'intelligence. Ça c'est Claudia Kovana na pesio bambote belé na bosanité babi mandiangu ntimba epasi epai ozali Kongolo kole pesio bambote toko continuer kotanga ba Lady Fest ya Kongolo kole parce que to ça la priorité aux dames ndenge ba anglais baloba kasima trope sa pe mibali mbote wana na monya Minata Sang na Canada bambote na yo yango wana na bosanité batu nyonso bolanda ka Kongolo kole toko bana kati ya émission na biso mama Caro kasi mwasi oyo aebisa deja mobali na ye naza na bana kasi tango ekomi bakenda na kati anda kwa libala mobali alobi te ah si libala esalemi ya kaka yo moko to vanda tika bana na yo batika la soki paili wapi bakokende menga na komi na posa to vanda kaka na libala ngana yo mama Caro kwena motuna situation ya bongo yo réponse kozani na mobali ya ndenge wana. Merci maman. Ah mobali wana bon siko bana ngo bana nanga mom na buti banana mobali wana so azabu azamba mabe po bana na bazape mike bakoli na nte siko bana ngo so bazape mbali so be moko na ebité bon azamuke be bazamike siko pona ke tika bango siko e pa mama na ngai be papa na ngai be na tika bango pa tata na bango akobala mosi mususu tata na bango to bala na kite so to pe to akiba mike ka bolingo bala mike to bala na kite besko to kabwana abali mosi wana siko lemzu akonyoko la bala na ngai lokwa mosi wana onyoko auva na bala nga pe bien penza te lokwa nga moko siko nga na zupe libala na nga na lingi pe mobali wana mingi mwepe na boya yepe zate siko na kosuka wapi ekoluka siko na ketika bana na boya pe mbali na kapona bana wana ezape mo apasi siko bana siko na ketika moko pa ma biso nazo obligé fana ketika pa mo ndambo biloko po mape asunga ka bango bon bana ape fo ba ape na ndako mama na bango c'est que papa là za papa mabe so ke oboya bana wana aza papa malamu te aza papa mabe po bana ape ba ko salisa epe mkomsusu tamakam to pesi malobe papa Emile diela mama oye alobi papa Emile nazokota na bana na ngana libala yo bite bango te bakenda osa boni yo lo baboni na mobali alobi na mama bongo matondo mingi mama moi si tende mutakoyi ko exiger mobali ke boye iza boyokani ya reposer problème epai na yo mobali yo pe mobali ko apprécier parce que ba makambo yaka ya ndenge na ndenge pe na kati ya couple na kati ya libala wana omona bana wana par exemple bayebi ki yoza papa na bango te surtout soki bakoli na kao tozolobela ngai nakoki kozwa mwasi
ceux qui bana wana baza bana mike bazo comprendre nanu makambo wana malamu mingi te na kolisi bango na éducation oyo ya ngai na tangisi bango na yebi ke un jour ata bakoyebake nga na bota bango te mais bakozala na estime mingi epa na ngai papa oyo nabokoli bango plutôt ke nazwa bamikolo oyo basi bayebi makambo bamankime kozala bamakambo kilikili oya obima wana ekozala vraiment malamu mingi te. Donc moi si akoki koexige mobali te ke non nga il faut naya na bana na ngai te ya soumettre ka na ye pa ngai na bota par exemple soki mobali alobi bon eza mabe te to yaka na bana wana ekozala nango mabe te ekozala malamu. Merci papa. Ah, ya solo boyo kibiyano Lady First Mususu, First Lady. Ya Congo Lokole News Starling Bewa. C'est lui là, alobi otika bana. Eh, Starling otika bango. Hein? Nandimite afo mayengo lombi na si a Tour Eiffel na France. Papa na lobi otika bana. Yo otika bana okenda yo moko, hein? Honorine Ikobo, yo otika bana, okende omoko Laura ya Placide Chibanda, otika bana, okende omoko Papa des Chutes, yo po boya mama ya na bana. Merci maman. Makamona mobala azoboya ke mwasi aya na bana na ye, to mwana ndako na bongo libala. Ezala pa mbateka pona sentiment ko boya mama. Hein, tu réfléchis moi muke. Azana ba raison na ye. Ce qui peut-être mobali o abana kolinga yo na ndema malobi et vous avez qui ba copain copine ozomona kazo pesa bolingo ba bana wana o yo wana ya ko sepa na bino wana on a flatterite hein pour mona vraiment que non mobali o nenga lingi bana ngabo seka lingi ngai pe lokola bana ngana mama kabana mobali ba sala ngo avant okotanda kwa libala mais ri comme le libala ba principe changer ba principe ko changer makasi vous comprenez donc on peut faire en tout cas na bosse monyoso ne na lobaki liboso soki mama mobali na kufaka bien au fait papa monana mama gidele so akufaki na compassion na woboyate mais so kaza vivant na ko exiger yo parce que na boy ke nazo mona wana to banda na ndako na ngai après maladie papa mwana awa ona zakane azo bela et comme ka mo ke mbana ndako aza la possibilité. Là c'est vrai non? Et comme à non, soit à un moyen, soit maladie moko est dépassé, ba budget na bino. Et c'est une intervention mususu. Comme benga papa bana. Oh non papa awa Rachel azobela makasi kuti papa nanga mbala zana mbongo te tout ça et depuis moi muke ha so ki bolingo na c'est la ka bien te comme ba porte. Bon ça va les cas na bureau c'est un ballon permission le cas na bureau à cause $500 ya opération. Le biango wa OK bureau. Justement, oyo kena idée que sungabana. Là c'est vrai. Mais bolingo na mbali wana. Et si la raté? Et si la katé, abalaka na emos mususu, là c'est vrai. Et si la katé a moni oyo apparaître pas na bureau boye. Ah, chéri na chéri ko a commis ce qu'on mususu. Ah, makabe bani parce que mobile a permettre yo okende kozo quand même mon papa bana non mabete na nga bien maman poto sunga mwana mona bika opération tout ça mais comme ko mobile on a lulio qui a mangera qui a bi boira ba risque siko ya mwana ngape na bona ngango ma risque siko ya mwana oh mobile azana raison ya ko éviter makamwana. Moi je pense que papa kaka zala responsable kaka bana o botaki na mwasi wana wa bali kuna zo bana na yo impose toi libana yo ufana bana yo. Merci maman. Très intéressant ma solo ango tokoko bana katia réalité d'ici et d'ailleurs toza na pona ko palier na ba problème ebelé tozo vivre na ba société pena kati ya ba mabota ici en RDC et partout ailleurs dans le monde. Jean-Marc Mukulumpa hein wana penza Jean-Marc Mukulumpa na kati ya Nantes na France ye pa bota bana na ye oh Jean-Marc Mukulumpa papa zara bana na ye tozonga koto mama pa lobita oh Starling Bewa obite Jean-Marc Mukulumpa lokola yo o lobby ngai nati kabana nanga baluka bisika bakenda yo pe lokoza na bana na yo o luka pe bisika bakenda to ozongisa bango pe na ba mama na bango oh mais Paul André Motomba oh tata lobi non hein David Olito atali obi tete nga mobali na kati ndaku nazwa bana nanga
nazongisa et papa mama na bango moi salobi papa Rikine Miala soko sololi bien tenga na otika na bana na ote yo pezwa bana bakenda et papa mama na bango na tuni yo Flori bale komoso ozongisa bana et papa mama na bango mama Karo yo lobi na mobali te zwa pe bana na yo lokwa yo po botanga pe na bota bakenda pe et papa mama na bango yo ko saboni okopesa pe papa okopesa pe mo koisa pe yo motindo papa pe bimisa ye papa boya yo bango pe bakenda. Merci pour la mutuna bon. Sikoyo soki papa aboyi bana na ngai. Ye pa za na bana na ye. Wana papa bengi mobulu na kati ya ndako. Abendi penda pito. Abendi mobulu po ngape soki bana nga sikoyo ngana papa za mokozi na kati ya ndako. Sikoyo soki aboyi bana nga wana. Na ko pe ko sidika ngai bon loko boyi bana nga nazongisa bana ngai pa mama na nga. Boyi pa papa bango bakende. Mais na uza esengo na bana na kati ya ndako te. Ozana bango te na kolinga bango mingi te po ya lingi bana ngate eza kutu na proverbe moko bana ki mongo babi mwana oyo azana mama ne penza ya bien azanga papa te ba papa ya ndenge wana baza ya kutanga me mingi ba papa alinga bana o mwasi ayinaye o mwasi akumi na ndaku eza ndaku ya mama azolinga ba papa oyo oboya mwana oyo na mwasi wana za papa mabepo bana o mwa alemsu mwana ane awu kosalisa ye. Kasi papa lobi poto bika toto koba na bolingo na biso za pa na elengi esengeli to za kaka ngai na yo na bana na ngai yo nde bakenda oya ngasiko bakende papa bango bango oke na bango papa bango na pi fazo pe bana na ye pona koboya ka bana siko bakoya na ndako wana te ata mukolo moko te bakoya na ndako mama ba balala pe mukopsu ata ba congé ba ye balali ata ba 2 semaines ba 2 mois ba ye bazongi tata ko marka barata za tata mabe so azobo ya bana ya mwasi eza malamu te papa mabe asa papa mabe yo linginga sko libana te po na yebisaka pe yo ke na bota so ina bomba ki yo wana za raison mais na yebisaka yo ke na bota na bana ondimi pe obalinga pe tango balinga sunga na boka bana na boya bana ata bake pa mama nga ata bake pa papa nga ata bake pa papa ba me posa mamezala aka amo teke kutu wana luki makamba opeso su makanyiso na zongela ka papa wana sikona nga bisika na kenda mobali mala le azolinga bana te na moni lenga ne peto bando bota siko bana nga na baza bandi ya bana o ngane to boti omo siko aokabola bana. Merci maman Caro to pesi maloba et papa Emile Diela agent na biso ya computer service. Merci mingi mama bon soki papa alobi te yo ya na ndako na ngai bana na yo te te bongo eza malamu mingi te bongo soki ezali na kana yo pe papa oza pe na bana na yo bota na libanda mwasi wana pa boya bon yo pe boye monti ko créer ka problème ye pe mama wana akozala na bolingo libanda bakenda voilà akozala na bolingo ya bana oyo bota na libanda te du ezosenga soki yo pe papa wana ndimi ke bana wana baya supporter bango à 100% ndenge moko na bana oyo boti na oyo boboti na mama wana soki osombeli oyo pantalon oyo wana pe pantalon oyo pantoufle oyo wana pe pantoufle batanga même école po balongola makanisi ya kokanisaka papa na bango wana batanga même école bazana même condition de vie omona ki okoseme bolingo kati na bango et problème ekozala te. Mais soki yo ye kaka keno olingi bana oyo ya mama wana te mais ye pe mama wana kolinga bana na yo te ko créer problème moko yo moko inutile na foyer na yo donc tout eza kaka bolingo d'abord ngai soki na kana ngai na ndimi mwasi ya na mwana oyo ya bota na libanda en tout cas ata mukolo moko te na ko permettre que mwana wana ke no senga eloko epa ya papa na ye pe mukolo na ko yoka na ko apprendre ngo. En tout cas, il y a malamu mingi te. Merci papa. Il y a malamu mingi te vraiment. Merci beaucoup papa Emile Diela lobiye soki ayoki mama kokenda kana ndenga kukule lombe okutana kato bana basenga papa bango yo na yebo kozala mpuku na nyau kasi Rikine Miala papa yo zano motema malamu ozana mwana Paul ndimbi ba mama bazana bana Felingeleka na Canada
Serge Ilunga, président Serge Ilunga na Canada. Yo posa na bana. Okoboya mama oaza na bana. Nazongi selio motuna cha commentaire, chez la biso réponse to mona soki okoloba nini parce que ingénieur Vangu, la tête Vangu na Belgique, ya boya rabana te. Fridola tenga maku jenga, ye pa boya kabana te. Papa de chute mambetuku. Mama alobi kanga pe ya yo bana poyo po bota. Kwa bango ba kendani esika batata na bango to esika ya mama na bango yo koloba nini wana mama Gidele commune ki moi simta ako bala mobale justement non on va bon parce que tout au début na ba ki papa mona ne papa bana ne fa na bana ye ozomona papa bana ne faut être responsable bana amoke mobale na kufa na soyon aboke mobale na kufa mais so za vivant yo kutinga na bana ngai na biki no yo mwana na yo akini papa na bango ngabe papa pe na pera bana ngai mama omote pe no facilité makamu kutika omoni tozuka oyo ke mama mwasi wana aza nzama papa mboye na bozui aza mda bozui bana ye bana libala bomona filmet un jour comme mawa va Gidele siko bana ngo ba lingo te ba manquer respect ba kolinga na bango yo mais to botaka mitema bana to boti mona boti motema na ete akola chelo PCP éducation to boite to zuka oyo ke parce que même sous bakola déjà OK libala mwana aja fille cinquième des humanités tout ça akola chelo le kamobwe kutu ozo profiter na monga mama na biso imagine quand bongo Emile. Imaginez que moi na moi sinon à la chelo yango que zo profiter na monga mana biso soit moi c'est aki na libala azaki na ba voiture na et c'est qu'on na ba libala non communauté de bien non et ba commis ensemble yo papa ziko na tongo moko c'est peut-être na mutu ka moi sinon ya kana na libala on se comprendre c'est que soit il faut que tika moi na na classe boketi obi to banando tika no oya mike o botaki dans les balles après botika wa mukolo bo rouler embouteillage tout ça mon a commis retard ba bengani oh maman kutu akena kotika no baleki bosona no après kotika makamwa tu ekomaka pose la kaka harmoniser la na libana bino na répéter le tout ma Gidele papa est responsable yo moi si ndé aux soumise na ba loi ya mukili oyo soki papa na papa aziba na ye makamezate aux problème te maman Caro te non na boy bana te ko fanda ko habiter quoi na boy na bango te bakoya weekend mo boy papa c'est weekend ba bana bande ko na bango tout ça congé ba ye mais ba fanda na papa na bango ndana charge ya bana na ye problème na ngande ya ngwana papa na bango da charge ya bana na ye ngabe papa na pe na bana nga ba na charge na ngai papa na bango problème na ngande makasi ya ngwana. En tout cas, merci beaucoup, papa de chute mambetuku kasinga na ebiete tango au bali mwasi wazana banana ye na mobeko na code de la famille je crois ba elobi ete bana wana pe ba komi bana na yo ba komi pe na charge na yo okipe ko vanda na bango pe ko kipe bango yango na tuni picho pacho asota likonko mokondi ya Norvège okopesa Willy opele la conseil nini ye pe boya bana mama Picho Pacho na Norvège, puis ça la réponse ko, puis ça la réponse pour awa, directeur a compliqué ma solo et baby, tout pe sa docteur Philippe qui saute na Belgique conseil nini, papa et maman Nzambi na maman Marie, pas à peine na bana na bango sikoyo, moi si akenda, yenda tikala na bana na ndako. Vous pouvez biso ba réponse, bocha ba commentaire et on sala bien pour to sunga bande kwebele bazana kokoso oazo comprendre te que bana ya moi si baza pe ya ye oh moi si pas ko comprendre te que bana ya mobali baza pe ya ye oh pambate bana basenga ki babota mate bisonde na makambuto salaki ndeto boti bango. Merci mingi ba réponse na bino eza kitoko kasi makambo esuki wana te makambo ekomi kilo. Maman alobi, papa alobi na maman, osala choix papa alobi na maman likambo qui t'a compliqué, likambo qui t'a grave. Alobi sala nde choix, soit ovandi na ndako ya libala na yo, soit okangi bisaka oweleli bana.
Mama lobi papa okende mbango ya kaboeta o mema makambo ngo mbango boelo kwa aboni nga na yebi bandeko nanga na États-Unis babala mibali bandima bango na bana cousine nanga pe mususu na France mobali andimie na bana 4 e banda ko boni yo boya bana nanga o bananga na sala choix soit libala soit bana nanga papa lobi kasi bandeko no ba mibali bavandi na poto ba yebi nde makambo ba ko salati kuna nde ba weleli kozwa mwasi na bana ebele pona ba allocation familiale poto ngonde boye donc ozwinga na bana nanga pona ozwa ka ba allocation familiale poto ko makande na mbongo ebele papa lobi niet soki bango balalaki ba intérêt po baza na poto pona allocation familiale etali bango nga na ngambo nanga na lobi pona soit ovandi na libala soit ok Paul André hein matomba ntsakala oloba nini napesi mabe pe mama Caro papa lobi libala ou bien bana yo pona siko libala na opola ndani pe na tikala bo mobala openza na oboya libala ka suna lingaki mingi te mais suna lingi mbai na mingi na oboya ete pa mama bana na yo makila na yo siko makila langa siko ya linde bala ngate siko na oboya libala ndake tika soki aboy na oboya mbai te po abalinga pe so ito ayika yaka to vanda sava mais siko abimisi mbo ne abalinga pa na papa na ngai na ozo bana ngai na ke otika bango pa mama na biso po papa zate akufa na ke otike pa mama biso ke pa na biso mo bana ba vandi kuna bon ba vai na bango ngabe na tika na libala mais na libala wana ndenge na oza mobali wana na oza na sengo na ete mama ovandi na libala kasi na koboma pe libala te po ko luka bomi libala pona boy pona bana na kobisa mama na kobomba ete ka mama bo omwe mbali nga na bali alingi bana te ai bana bazonge papa bon papa na oyebisa pe papa na bozo bana na opo place nga na ke na libala mo na bebisa libala nga te zo bana na yo vanda na bango bokola bango siko taka obanda vanda kuna siko ngala obanda so na vandi eluka kana ke na ndako pona kitala bana ka mama na kuna pela so alinga te amweke ya mobulu mabulu makasi eza mobulu debi no ba mongo babali kambo kita grave eza mobulu ekoza mobulu na oketala bana ngai papa na bango loba mama na pela mso bando lingana eta mona ka ozo ya le mso okutana mbali boye na bo so mobali wana bi bo so na moni pe bana kune pa mama na aulinga bango te na zimba na ketika bango pa na mama ta na tika bango pa mama biso bo wana sigoyo bo so mama kufa waso mama kufa na vana bango na libala na ochaka mutu makasi loba papa naza papa malom papa pe ya makasi po papa mususu mo abali mususu mwasi wana bando pesa ba commandement o awa te bana boyete mais soka za papa ya bien obokola bana bien zala kati neti yana biso mbala liboso abota bana na basi ebele ana bana 25 moi kuta to fa mikolo na Tunisie yana biso ana bana nyonso bazaka na ndako ndaye oya koli abali akei merci maman Caro to pesi maloba epa ya papa Emile Diela merci mingi mama na kao bolobi ke papa lobi na mama ke o na ndako nango koya ube yo moko bana na yo te na yebite en tout cas vraiment na yebite po mokili na biso eza ekomi mwa compliqué mwa mikakatano ekomi mingi tango mosusu mobali na ye o babota na ye bana musala pe sila aza esuna moyen ya kobokola bana wana te omoni ke mama wana na motema na ye ya bomama akolinga ta mona bana na ye bazo souffrir akolinga te vraiment mona bana na ye bazo souffrir to ya lambi aza na esengo lambi ale bana na ye kuna balali nzala donc ocreye kaka eloko moko boye ya bien te ata soki andimi po abatela libala esika azali mais akondima ngo na mitema penda motema ya bien te du obando mona akozala na conflit na bana oyo yo soki pe yo bota te ata bandeko na yo akozala na bango na esengo te omoni ke libala bongo ekozala kaka kimia te soki yo papa vraiment za papa olingi mwasi ya bota déjà libanda conseil nga na kopesa il faut zwa mwasi wana bana wana bazala bana mike soki bana wana baza bana mike bayebeni ko comprendre makambo te ndoko bokola bango bien mais soki basi bakoli
et aux amours pas si pour ba problème et ya kili ba manquement ba problème bazan éducation mususu ba problème et ya kili mais ceux qui bana na baza bana mike zwa bango bokola bango kaka oyebi lobité tozape na bakana mboka na biso joueur moko ya munena yebania wa kombo na otanga te mais papa oya bokola e kombo ya zwa lelo kombo ya papa mobokoli na ye abokola ya pesa e kombo na ye yango nde pesi ye lokumu amemi eti na poto azosala lokumu ya kombo ya papa oya bokola ye mais papa oya bota ye te siko papa Emile tolobela siko mwasi wana nini po mobali alobi nde apona atika libala to avanda na libala bana bakende likambo nde tovandeli vraiment ekozala mwa pasi mingi ekozala mwa pasi mingi tina suka mwasi akotika libala na ye te ya kolinga kaka no bon bana bakende apesa bango te pa papa na bango ata aza na moyen te pa mama na ye ye afanda me omoniki akozala kaka lese te akozala su na motema wana ya bolingo so papa opose condition na mwasi yebake harmonie na couple na bino ekozala su pena malamu te. Merci papa Emile Diela, Claudia Kovana, hein, na miswa japonaise. Oboya, libala na yo, po papa lobi bana na oba kenda. Oboya libala, oh la belle Claudia Kovana na Belgique, non c'est la réponse na yo. Papa directeur des chutes Mambetuku, hein? Yo poni na olobi na mama sala choix. Akenda to bana ba kenda. Merci maman Gudel. Au moins que Yesu a gagné ngona. Ezala ngona kaka. Parce que donc ezanga ki mobala opposer condition na ce qui moi si ozana bana pona. Vous comprenez? Alors pour qu'on éviter, moi si on négocier kaka. Négocier na mobala na yo. Ce qui papa ya bana wana akufa. Faut bien to check ça vivant et kaza na moyen te ko supporter bana. Vraiment ça là sincère pas mobala na yo. Ezamba na ko notre papa bana wana ana le côté. Permettez kaka si bafanda kaka kuna mais na suppléaka na pension alimentaire na bango bali akata kulia batanga utanga sata bango bien utufanda sika mokote parce que mbalo na pe awazala penza motema bete ya kuboya vraiment même kotinda kama en classe même kotina mongo le peut-être aboyene cohabitation alingi te bofanda na ndako moko ozomona mais ce et kotinda kambongo emso azane souple atinda bango ta mongo bana yo ba vivre batanga ka hein pour na ezala moi bien na kindenga kibomoto. C'est pas dit qu'à boy côté mbongo d'abord à boy bofana ensemble tu comprendre à boy sous côté na kata monga kolia à boy ko stiposa ta classe na bongo na nenga bolingo na yo maman wana ndeza mabe mais je pense que ce que bi que baki papa na bango wana c'est clair maman so singo pona maman négocier no mbali wana négocier na ye pour bo mbali na hotel ko la bana yo bana po boya bangote mais négocier justement akuta asali rupture te maman alobi ke bana ba kene pas papa na bango rupture te ça la choix ko ça la choix qui ne tu pas papa bango fana libana yo où le problème so bana pesa pana bango ba fanda kuna na ba condition bazana ngwana suppléer akata na pension alimentaire na bango moni ba yo ko na mais yo que no ko fa ko butala mbale o ebike bana wanyo ko butala nene. Mon Magidel. Donc je pense que Kendega ko négocier et pas mon bali na yo. Bana wana ba kene pas bana bango comme na roba na ibandeli. Ba fanda kuna mais na ndenga humanité bo siple akata na monga kolia. Pour papa bango ana moyen te. Ceux qui m'ont bali na yo aboyo kenda kuna. Alukata méthode moko boye ke ba no bali quand même. Parce que moyen ne bala la kabola la kanda ko moko ye alingi na ete. Il m'a dit allez maman, allez merci maman Gidel. Bon qui m'a cambonné comme compliqué maman Kara lobi pas obenga bana papa na ba miebi bandoki. Yango na lobi Jean-Marc Mukulumpa na Nantes na France. Jean-Marc yo sa nini hein? Na lobata na monoko mboka na Kintandu mambu mongolu mena
makambo eza pasi na lingala elakisi makambo eza matata nde balobi na kintandu mambo mongolu mena mbadi en tout cas kilenda kwa bon tozongi na kati ya émission na biso réalité d'ici et d'ailleurs tozokinde na suka malembe ya émission na biso kasi napesi ba invité nanga liloba ya conclusion par rapport à sujet oyo menga na yebi ete baloba so lingi soso linga pe bana na ye so lingi soso linga na bana na ye ndejo nyoka bola soso na ba mona soso ne mwasi ndenga zaka na zuwa so lika ko sa mwa ne likambu adodi yo en tout cas mama Caro na pesi yo opesa liloba suka pona sujet na biso alelo. Merci maman. Liloba suka elikaka so ibatu balingani balingana bayokana makambo nyonso yo mobali tango soki ndolinga mama wana yaitamba mo kozi okotika na tedi boso bandaki no bolingo titi na kati ya bolingo boso la pe masolo ya zo ebisa yo loba po basi musu ba bombaka azo soki ngape na bota na moko to bota na mbali moko boya azali bi akufa bazami bale bien misato bon mobali pa binga pe na bota to bien pe na bota bon ta on a robala to sandeni bon na koya na bana ngai tovana na bana ngai po tata bango tala ka suna kitika bana papa ikoza bien te o mala mso ndimi pe e koma tango bana baya na ndako ko mosaba o mabe eza malamu te boyo kana kaka olingi mwasi linga pe bana na ye linga pe bandeko na ye moko oh molingi dio o molingi opesi nombote foto komi na mwasuka so na jibino micro esili olinga mwasi na bana na ye oya boti ko tumsupo bana baza bana mwasi wana ata bake papa bango ata bake pasi kai bandoza na motema ya bo mama soko sali bongo mama pe ya kolinga ba oya yo le msuma banga kufo be ukabwa pe na mama bana so ba kola bien le msoko mona bana wana oyo zoboya nde bakosalisa yo po bien venir na bango te. Merci to pesi malobe papa opesa mbote na grand frère nanga Celeste Lilango waza à Paris ambote bidi. Merci, tu peux si papa Emile Maloba pour la conclusion. Et en tout cas, vraiment pour la conclusion, na roi koloba boy. Sero lingi ko boko la libata. Ndima epe na basalite na ebanye na e asumbaka sumbaka. Donc zala capable ya kopangusa kango. Pona koloba ke soki olingi mwasi oyo aza déjà na bana na e olingi vraiment ki okoma na etina ndako na libala. Ndima epe na charge na ye ezali bana oya ye po bana wana yo koboya bango te po soki yo na mama na boboti bazali bandeko na bana na yo oyebi lobi te soki banani bakosalisa banani ntango mosusu bango bana wana ya mama wana ya liboso bango bakoyi kozwa soki sikoyo yo bokoli bango malamu te olingi bango te omoni te kocreye mwa problème mwa conflit entre bango na bandeko na bango d'où est kosenga kaka ke boyokani ezala soki pe omoni te olingi te donc bala na yo kaka mwasi oyo abotana nu te po éviter ba problème yo pe kobotana na libanda te po baka ebele ya bana bakomi bashege ebele oyo na mboka na biso mona kaka ke akendaki na libala ke na ndako wana papa wana alingi ye te balobi aza ndoki to mama wana alingi ye te balobi aza ndoki mingi ezalaka bana oyo tobotami libanda yango vraiment boyokani ezala malamu kati na esika wana napesi mbote na docteur Désiré Kikomba na Afrique du Sud na Gabi Okunji na Afrique du Sud Texas Katadi na Paris Jackson Makuna na Bruxelles yabino bambote yango wana. Merci papa Emile Diela yango na tuni question na Charles Fale na Belgique. Charles yo poko tinda mama asala choix akenda to atikala na yo apona bana to apona yo Charles Fale na motema na kitoko anoza kanango na ndimité tozonga na mutu dur ya plateau papa Mambetuku. Conclusion. Merci number one. En tout cas, c'est clair. Je regrette, mais c'est clair. C'est une loi mokili, mais c'est clair kaka. De mon sens, autrement, c'est na boyiba na yote maman, na lingi yo na bana na yo, mais na boyinde to fanda ici comme moko naza prêt ya ko soki ba ali adulte, naza prêt. Papa ko zane prêt ko supporter ko ko zo bana ndako ba fandaka.
bafandaka batanga so ba université batangaka na supporter classe na bango tout mais ndako moko na lingité comme soki bali bana papa na bango azali vivant na bakile bandeli soki ba kufa papa na kufa peut-être na koza bana parce que nayebi que lien za sauté bon rompre totalement parce qu'un jour ils ont été pas banana non seulement jalousie mais non non Bama toza na Congo toza na bandoka poto to yiba témoignage to linga raté vaut me prévenir que guérir maman to yiba makamwa ndenge sukaka ba bolingwana bo mwana wana o bo sala ki bobota bolingo mo innocent ezaki lié na mbongo te ezaki lié loko monti ezaki lié kana bolingo simple et si la kana pasi na makamwa wana et si la kana pasi maman et si la kana pasi ba bolingo wana innocent wana o kena lingio te ko no pona o ko bala ngai o garantie vina ngate to lingana kaka bongo makamwa ezate bolingo wana so yo botele mwana très dangereux alors pour ko makamwa wana conseil leka ke non papa kaka pour ko éviter ngai papa ceux qui ba mineur et qui ba kufa na zibana ceux qui ba majeur na luki une solution na faut nous classer bo fana quelque part tout ça beaucoup la kana condition bien maintenant ndakuté vous comprenez ma guidel en tout cas pour ne vue on a comme conseil moi tu n'appelles moi t'es pas Peter Master P moi na Stockholm so ba moté classe na yo kele malamu on sale kele malamu merci number 1. En tout cas, merci beaucoup, Lisolango, Ezaki, vraiment, Elenguien, maman Karo, Bokoti, Alobi, papa, de chute Mambetou, Kuzu, Andezo Salae, Azo Banga, Moutoua, Kota na Bilanga, Nae, Nenge Moembi, Moko Emba, Kobanga, Mobali Oa Lingi, Mwasi Naote, Kasibanga, Mobali Oa Azala Kanaye, Waebi, Elogo Nine Pesaka, Sengo, Pelengi. Papa de chita zo bangande likambwana po Diego Kao na ye wa découvra nde toloba kaka sora juillet mama okyo bunga perumba ya solo to solo la kibongo na lisolo etali ko bota bana libanda na mwasi pe ko na bango na libala boki bande ko ndenge balobi na tondi bango botondi pambate bapesi biano ba point de vue na bango librement kasi bino na bande konyo so bolanda kabiso na Congo lokole.com ya David de Jésus to pesi bino mbote réalité d'ici et d'ailleurs yango oyo to bosanité papa et maman Nzambi na papa Clément Kipoy Congo lokole tozali susu frappé na deuil wana to bungisi bongo koko ya héros na biso dans l'ombre wana na lobi bongo bo comprendre il s'agit de la main d'or on est à Patrick Nsala yenda zo zwa ba image pas zo réaliser émission oyo yenda permettre kabino bon mon revue de presse bon mon réalité d'ici et d'ailleurs les lois Koufeli koko naye et kozala malamu mingi so ki bosungiye na conseil na moi 10 francs na bino poaza mobali akoli esengeli pe atia cotisation na famille Congo lokole akosala part na ye mais bino oyo to pesa kabino esengo malgré Patrick azala dans l'ombre bo sala epé sengo bo valoriser yé azwa pe honneur na famille na ena juste un petit rien na bino ya solo ezala ki réalité d'ici et d'ailleurs na pesi merci na Charles Fale pambate ya tiki bisote azana biso à tout moment bo kango pasité na Belgique to kangi masolo Claudia Kovana to kangi masolo yango batu nyonso bolingi ko collaborer na biso na cadre ya computer service bozanga te ko benganga na numéro nanga bokozwanga soki naza empêché bokozwa directeur na biso de chute Mambetuku ba o nyonso bozali na Europe bobenga papa et maman Nzambi production mobali ya maman Marie akopesa bino ba détail nyonso o elongo bani pona ko kota en contact na biso petosala affaire donc nyonso italien informatique Congo lokole nakati ya computer service and suppliers toteka kabilo kwana nyoso na pesi merci na ba invité nanga na bosanité Laetitia Bisengo na Russie na bosanité Claudine Bisengo na France na bosanité Babisengo nyoso o bazali banda ya mboka ezalaki esengo koyeba bino ebele kokota na site na bino www.congolokole news.com to komina suka ya émission na
bino émission na biso kimia boboto o mabota mabino place oyo to betisi bino mabaku na biyano na biso to sengi bolimbisi kasi loba suka pona nga ezali soki okuti mama na bana na ekeba papa ko blesser bana wana mingi te no kite lobi ba koma na ba blessure intérieure et que lobi ba komi bato bazui ba positionnement na vie ba mona yo côté basunga yo te pambate jusque là rien ne détermine que bana oyo yo boti nde bango bakobonga nde bango bakokoma batu tango mosusu eza bana oyo blessaki tango mosusu eza bana oyo yo tindaki bakenda libanda poerto balanaka na code de la famille balobaka bana ya mwasi bakomi pe ya yo qui cause en charge, il n'y a pas de problème, ça ne pose aucun problème. Bon, qui cause peine à toi na yo, ou encadré bango, au tangi si bango bakela si malamu, bakoko ma batu, peli susu, bana basenga kababo tamate, bisonde toluka kabango, yango fobo solo la malamu, bolingana, so ki olingi mwasi, na bandi ata moketo kobo ya bana na ye. Et c'est là qui réalité d'ici et d'ailleurs, tokutani na numéro mon susu. Kimia Boboto Omabota Mabino, merci.